Je me présente, c'est le pasteur Olivier Kalabasi, chanteur. La Bengio, dans mon invité, premièrement, que je suis vraiment déçu dans l'émission de Boussala. Bon, bah, capture, il y a mon nom qui était cité dans ma frère Mbouta, dans Serwana. Premièrement, je ne suis pas dans ces affaires-là. Et deuxièmement, Kotanga Komba Mouto, pour préciser, moi qui est un homme marié, Ozotanga Besuna Komba Bokilo Nangai, moi qui est parent en même temps. C'est vrai que mais c'est pas sage de ta part. Il y a besoin d'informations. Sorry, I'm so sorry. Sorry, il y a besoin d'informations. Ou le coup vérifier. Nazam Moutunaï Bani. Ou pas tout bâtir, il y a pas fan. Personnellement, je sais que va te pas Luka Mabé Nangai, il faut na quoi. Mais on a un team na quoi. On a pris na poto, l'erreur est humaine, mais on sait quand même se préserver. Et puis, on a pas là. Serwana, tu n'as jamais osé la moi. Vous n'avez pas balle. En aucun cas. Frère, pasteur, papier, on a besoin de l'oba. À quelque part, cousin Nangai. À cousin Nanga. Et je connais beaucoup. Zambena boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina mangeno, bakoyemela kayoton pepopa. MDG TV mafuta sikeza linga wa bino mère d'orchestre la grande dame nzambe apambolelanga bino kande to mesana wa opesa bino basango pe kopesa conseil bande ko babolingo lelo tozo continuer na affaire Mbuta Kamoka Blaise Manzambi et Komba Olivier Kalabasi etangami ndeko Olivier aye ko sala démenti parce que Kombo netangami na makambo oyo balobi ke yepe agrignota Monique mwana moluba bako benga mikolo ndengwana loketo pete talaka mutu ako bimana mibala talate et mambo oui lo baba Swahili en fait bato bayebi Olivier Kalabasi te Olivier Kalabasi azali moko ya collègue ya Mbuta Kamoka bauta na pesa mono passage parce que za bisika oyo bato bayebi le frère Mbuta place abandeli carrière musicale na ye un groupe pesa mono passage et Olivier Kalabasi azalaki moko ya ba basiste sona bosanité parce que abanobeta guitare et basse je crois et puis après il a lancé carrière solo na koma peko comment na je sais pas na groupe na ye ou encore comment ko évoluer comme mutu nyonso moyembi nyonso ya nkolo oyo a lancé carrière solo tel que Bambuta bamisusu nyonso to monaka ba Mike Kalambai ye pa yembaka azape na groupe na ye LBTL je crois son abosanité et ndeko Olivier Kalabasi comme pasteur pour votre information le bail frère Olivier et le loi comme pasteur azali père de famille hein, marié bokilo ya pasteur Coutinho Fernando Abala je crois moi na liboso pasteur Coutinho et en fait comme on est na makambo comme on est na makambo o balobi ke ye pas grignota Monique ye pas bimana Monique ndeko na biso Olivier Kalabasi comme tout homme qui se respecte ayoki komone na kati ya buzoba quand même akovanda niente ndenge yo pe lelo so bakoselo makambo ekeza makambo minene ya mabe po ezo toucher na personnalité na yo en tout cas ovanda niente oya quand même koloba et boyoki ndenge tokoyoka ye ndenge s'exprimer alobi ke il est un homme marié et aza père de famille et o bakoloba wana na kombo neza yango te atikala kosimba ni libela Monique ni mbanga alia te nde bomoni Mbuta le wana asa atikala kopusa na pembeni na Monique te et en plus mobali ya Monique to pe ex ya Monique pasteur Papi baza ba parenté aza cousin na ye certainement bakozala na balien moko boye et ya bondeko ata ndenge toloba ya manche longue parce que toyeki yango alobi yango na monoko na ye. Donc, il n'a rien à voir avec cette histoire.
abakisi boye alobi eza na bato balingaka akweya o akweya eza ye te alobi bato baluka deja mabe baloba deja mabe na kombo na ye balukelaki toujours baproblème mabango baloba na kombo Olivier eza nini nauti koyebisa bino ke Olivier aza marié abala mwana Pasteur Coutinho par rapport à Otoyoka Olivier avant bala mwana Pasteur Coutinho azalaka marié père de 2 enfants son abosani te na Suisse Otoyoka et atika mwasi na ye na bana po akende kobala mwana Pasteur Coutinho ayina kosala vie na ye na coin na ye soki ndenge nini soki nini par rapport à babiloko elobama na kombo na ye et raison pour laquelle aye kobeta sete kolobake mabe deja elobama na kombo na ye oyo ayebi te en depuis ya bamaka mosusu bino boyebi bamusicien chrétien bachantre chrétien ezala na cachet moko oyo bato bayebeli bango mingi ezali nzotologie donc babeter babetazole généralement preuve tokomona sur la toile ce qui se passe mais quand même de balobaka ke l'exception confirme la règle donc nabi so Olivier alobi aza na kati ya makambo te en tout cas personnellement c'est vrai je ne connais pas les frères de près kana musika nayoka nanga mpenza bambeba trop ya Olivier te du genre abimai na songola zongisaki abimai na pakala zongisaki asalaki nayoka te bao bayoka peut-être bango menga nayebi te et ndeko aye kodementir kande touti koloba ke ayebi makambo oyo te ayebi makambo te toyebi spéculation eza eloko ezalaka toujours yango moni avant na koya koaffirme to koconfirme faute kolingaka koyoka c'est vrai tosalaka mpe baanalyse sur les ondes ou encore bachantage baspéculation mais totia yango toujours na basupposition ouais mosusu ezalaka vrai mosusu ezalaka nango mpe vrai te mai eninganaka pamba te oui mais toyebi congolais na chantage azalaka mpe makasi mpona bato oyo bayoki lisolo ya mbutaka moka te lisolo ya mbutaka moka eza nini lisolo ya mbutaka moka oyo touti kobeta awa eza ke so olanda ye miso tokomona ngo na chaîne nanga na totalité tosalaka briefing ya na video moko ya frère mbuta ezokocircule na ba whatsapp partout akolia mbanga qu'est-ce qui s'est passé apubliaki album na ye pardon sorti album na ye très bientôt et na bacommentaire na Facebook ndeko moko mwasi na oma Monique aki na bacommentaire abamboli video bokomona na mbuta kolia mbanga et pour votre information cette vidéo s'est passée dans une église soi-disant une église une synagogue du diable ou de Satan si cela est vrai que bazo bengango église parce que na kata église baya kolia bambanga te en plus mwasi alikango toi qui est marié donc ndeko mwasi ye moko ezate ke o bayibaki telefone nde tokoma koyoka bamutakalize parce que asalaki erreur abosanaki camarade na ye azwi toyoka babiloko wana oyo bavideo ya penel eza atindelaka camarade na ye camarade ya ye ezaki ye moko moto azwaki apostaki ndeko mwasi wana azalaki marié mobali ni pasteur na kombo ya papi bakenda un jour kaka ndenge kazarima na plateau na bango bayamba basali na nzambe bakendaka mpe un jour kopresse nde ezalaka kaka et pendant que émission kosalema Monique na Blaise Manzambi coup de foudre les cas courant et les cas mobile ayebi te lise pas ayebi te et après wana bakoma ko se côtoyer na kobima wana e kosala ke Blaise a centré ba le pa mbuta parce que mbuta aza serviteur na église à Blaise Manzambi et ce qui est louche par rapport à Otoyoka na kombo Blaise donc là ezaka pona ya confirmer ba dire to pe ba makambu oyo toyokaka na kombo na ye keza moto bakisi basi oyo ya ye alinga kopesa mpa baproche na ye po utiliser betoile na bango nde toyoka récemment yindelaka ye anolinga bima na mwasi ya neve na ye non seulement ça aluka balisa neve na ye mwasi oyo abima na ye vous comprenez de babilo yango ka ba même ba makambo yango ezoko se répéter donc ezolakisa ke non ba probabilité eza ya solo ezala makambo ya solo ba probabilité pardon eza ebele ezala makambo ya solo et na minute eza ya koyinda ntango esali ndenge wana il paraîtra alaka ye la dame libala parce que ye na lise bano koyokana te effectivement
na émission tosalaki totielaki bino ba voice ndenge nini Blaise Manzambi na Lise effectivement bazala na bango so mwasi na mobali te tikalaka formalité mpona sino te cop ekokufa mwasi abimaka na ndenge na mobali mpe abimaka na ndenge na ye tovandaka kaka mpo bandimi momonake non papa paster na mama paster bazalaka sino te ezalaki no badivorsa masolo cop ekobeba esali ke ndeko Mbuta ntango akobima na mwasi wana libala mwasi ekufi na bavideo oyo totielaki bino amoyen tozongisa eza te soki otali na émission oyo après plus d'une heure nasalaki bomona ndenge mobali azolela na nkombo ya Blaise Manzambi na Mbuta Kamoka eza rumeur te alobi bio na Blaise na Manzambi makambo bosali wana mobali azoloba na Mbuta ntango akende kokanga ye na mwasi na ye loba biloko toloba on a deux preuves ndeko mwasi oyo na nkombo ya Monique po tokata na mokuse ye mo moto asali chantage parce que kuna libala ekufi koto basakani na ye baroule bale donc si foto tolo nayebi te toyembela ye nzembo tokoyemba pipipi ya ofele boyebi nzembo wana aha pipipi ya ofele pipipi ya donc libala ekufi Blaise ali ya ofele Mbuta ali ya ofele ndeko Monique azongi maboko pamba maboko bololo raison pour laquelle alobi nono akufa ye moko te parce que ya kamikaze nayebisa bino l'autre fois faites très attention na barelation kamikaze alati bombe apanzakaki ebeba bon dommage ke Mbuta asambo wana déjà kale yango bomoni mpe elo yango mpe esali nango makelele tro te parce que bayebi na bango ke non ndeko Mbuta azalaka na ye mulierengo nde balobaka na portugais do mobali ya basi bref tosali video oyo parce que komba frère Olivier etangama ye na makambo oyo ke ye mpe aza parmi bato babima na Monique toyebi Olivier baza mpe baproche ou encore baza bafrère si faut toloba na Bambuta na Blaise Manzambi par rapport à mosalo basalaka ya Nzambe donc nde bato balobaki ke non eza clique ya baaventurier eza baje na bango ye pa na kati eza ya solo nde ndeko adementir na voice ndenge bokoyoka que il n'a jamais été dans ces sales histoires aza akota na kati ya potopoto wana te ya marié azo continuer ko confirmer pour koloba yango aza père de famille batika ye na vie nde na kwana ye na makambo na ye ayebi makambo oyo te bandeko po toshite ka nde topesana kopesa conseil Bible ezoloba bokeba na bafaux ouvrier bokeba na loup ravisseur tel que Blaise Manzambi Mbuta Kamoka ce sont des loups ravisseurs oyo na place bokola bampate bango bakolia bampate bamakambo tokoloba bango avec de preuves tokodénoncer parce que eza kitoko te eza malamu te aujourd'hui mutu nyonso batie na saki moko bato nyonso batie bango na saki moko balobi vrai bazalaka te les pasteurs ce sont des aventuriers baza bato buzoba bango nyonso tokoki kovanda mpe kaka ndenge wana te koconfirme to koaffirme makambo mokili ezoloba il faut toya toyebisa bana na Nzambe ke Bible eloba bavrai bakozala bafaux bakobima mais bobosana te bavrai mpe bazali c'est vrai bavrai baebele te bafaux baleki mais bavrai baza bafaux mpe bazali donc il faut discerner il faut kosala part des choses il faut kobondela Nzambe kosenga révélation en fait que a orienté yo et pas mosala Nzambe malamu pe dans une bonne église parce que fréquenter une mauvaise église surtout na pasteur ya balolenge boye en tout cas tu mets ta vie en danger même foi na yo parce que foi babatela kango lelo oyo bakristu bazela bozonga mwana na Nzambe tu risques de rater l'enlèvement car pour se retrouver na bisika mabe pourquoi parce que onction à salité oyo eza ko planer na vie ya mokambi pe na église oyo ozali eko affecté yo c'est tout un sujet oyo so tolobi to bana ko expliquer to ko fungola ekozwa biso ngonga mais néanmoins to ko talisa ba na Nzambe ke nous vivons des temps difficiles des temps fâchés des temps de la fin au Bible lobela ba temps oyo il faut vraiment revivre na keba par rapport à boyambi na yo
et courage na batu oyo bakozala dessus na bamakambo oyo. C'est inévitable car le maître en a parlé. Yesu alobela makambo. Donc c'est inévitable. Lenda batela kondima kanga motema, ferme le cœur parce que ça biloko il faut ya ba scandale bible lobi ekoya. Mais maona muto ozala sija scandale et yo pe ozala emporté parce que lelo so lobi ke ngana ko sambela susuté parce que Blaise Manzamba azongisaki boye to mbutaka moka to pasteur songolo yebaka ke ekozala pe raison te oyo kokoti solola tobengama badisciple ya Yesu eno badisciple ya bato. Si Jésus avait péché, pêche. Mais si Christ n'a jamais péché, tu as tout intérêt de te garder ou encore de te conserver pire. Ndakisana o eza Yesu Kristo. Bangaye, tosaye, kangama na ye, lingaye, talelaye, salelaye, mbule beta, moyi, malili, elanga, fidèle jusqu'à la mort, eza ve ya soldat. Oyo ala pakanda ya kufa pona ekolo. De même ba chrétien to la paka ke pona Yesu to kufa. Yango moni na tango ya Yesu Kristo to na tango akala ba disciple ba kufa ba liwa moko ya ba soda. Ba tulokola ba Pierre baka bango mutu na se makolo likolo. Ba tulokola ba Esaïe ba siya bango na si ba kokata mutuka pona komba Nzambe. En fait, alobi na renoncer te c'est ça. Donc babiloko mona mike eza eloko te yo ko loba te ke nonga na tiki nanga parce que non yo benga mate po landa bato. Yesu alobaki bosala o bako loba na bino mais bosala o bango bazo sala te parce que généralement ils ne font pas ce que ils prêchent. Baza juste ben instrument Nzamba ko lekela po pambola pa bikisa bato mais pona bango moko ebele ba mona Nzambe te parce que mingi oyo bako teya so botali ba vina ba ona mambo salara. En tout cas bo lingate même des païens oyo bayebi Nzambe te me babanga mibeko ya leta baza kutu mie to pe baviva kutu mie ke bango. Bref, c'est ça le petit message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Partagez, commentez et likez surtout. Et abonnez-vous, si vous abonnez à noter. Et zalaki ngai wabino Mère Dorcas. Quant à moi, na moni bino mbala ya simana. Prochain épisode de bonnes choses. Au revoir. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Merci, à plus. Je me présente, c'est le pasteur Olivier Kalabasi, chanteur. La Pengio, dans mon invité, premièrement, que je suis vraiment déçu dans l'émission de Boussala. On va tenir une capture, il y a mon nom qui était cité dans ma frère Mbouta, dans Serwana. Premièrement, je ne suis pas dans ces affaires-là. Et deuxièmement, Kotanga Komba Mouto, pour préciser, moi qui est un homme marié, aux autres Besuna Komba pour Kilo Nangai, moi qui est parent en même temps. C'est vrai que même son mais c'est pas sage de ta part. Nous avons information. Sorry, I'm so sorry. Sorry, nous avons information. Nous avons vérifié. Nous avons personnellement, je sais que il faut l'erreur est humaine, mais on sait quand même se préserver. Et puis, on n'a pas là. Serwana, tu n'as jamais osé la moi. Vous n'avez pas balle. En aucun cas. Frère, passion, papier, on a besoin de bas. À quelque part, cousin Nangai. À cousin Nanga. Et je connais beaucoup. Je connais beaucoup. Je suis vraiment désolé parce que. Et ça, il bien, besoin de chaque tâche, la vie à mon tour. Et puis, banda les lotis, batango batini, banda les lotis. Donc, déjà, moi, on va baby ça. On s'est perdu, mais on baby ça, on s'est perdu. Oui, bah, on a marié, on a parents, on a la famille, on a moi aussi, on a ma bouquino, on a ma belle-sœur, on a ma bateau, je suis un pasteur, chanteur, on a camarapé bateau, on a sambelaka. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, j'aimerais à ce que vous puissiez démentir ce que vous avez dit parce que c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Parce que, si on continue, je serai obligé de justifier aussi dans sa mission pour le balabatou de presse pour le changa et monter. Vraiment, Nzamba Zanabiso, bonne année.
et ça linga passi na été pour se justifier na aussi na place courte na une légitimité dans ngai parce que botier comme na ngai na affaire qui n'a rien à voir avec moi mbuta suka na makamu na ye na batu na ye ngai pe non salo ya ngai fi na za na alliance na musapi na ngai batu tu ba yebi mariage na ngai je pense que na yo pour talent Tina tala te. Mélanger les choses sur ce que Dieu vous bénisse en tout cas Olivier Kalabasi Mswa un phénomène Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe pokwa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe pokwa Santu ozali Nzambe na bomoi papa ozali Nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali Nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi Nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali Nzambe ozali Nzambe kote lokola yo Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe pokwa Artamo tu m'as rendu intouchable Artamo tu m'as rendu invincible Aliwana yo to kominela santu lise kwana yo to kominde balongi olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe pokwa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe pokwa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolengalingi se métamorphosé osimmingo sangwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen